coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kounane bapé saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Miguel Niema, Solo la vérité. Bato balongoli Kabila na pouvoir. Na pouvoir. Eza Boketu premier. Yenda longola yi. Bon Boketu ya bundela rara. Yoka na bisayo. Na tango wana akite Kishasa. Wala mbote. À combattre China Rambona binana pendant 15 ans Boketu atika été. Papa amoni peut-être a commis cette contre Mir. Donc moi Soussou a changé ma candidature à la que Bijabi. Natango wana facha à qui pembeni ya Boketu. Oya Solana Boketu, bino boyebité. Mais pire Boketu balé à Kasemoul bas ensemble. Mais Massa tanga comme président de la République. Na obino bo solo laki, Massa kena ndenga ba atengami. Boketu, omoni opposition ezaka na Congo te, opposition ya wana eza na poto. Miguel Niema, Solo la vérité. Kasamba na ba diplômité, yaza la journaliste. Azaki un consultant. Azala diplôme de la journaliste. Je te dis la vérité. Ouais. Ce bateau nous Jean-Marie Kassamba abimisa ba diplôme na ye akobimisa ngote. Aye abeta bale ona salaki boye na salaki boye. Bon liboli misanga asa muluba. Aloba même que vous savez que je suis semblable na China Rambo. Akota kana balokuta ndingwana ki yaza photocopie ya China Rambo. Lelo yo mboka na biso échanger. Tu as volé, tu as urgipé ce qui ne t'appartient pas au loi Balokuta. Ceux qui basent dans la radio, en France, journaliste. Attention, un consultant n'est pas un journaliste. Un journaliste, oui. Miguel Niema, Solo la vérité. Congolais à Kansaka, soka sominda kunde, vie bongi. Soka sominda bakinga sani, ba masina, ba komi musuto tanga komote. Olubaka na sobanda ponga na kovanda ba commune wana te na plus respect vous comprenez Miguel Niema, Solo la vérité. Kamere modelo ya Ibimbongo na 15 mois na lubika l'état sala musala na yo donc azalaka na prison mérité prison wana ça dit l'état to ce qui ezala justice ezala indépendante. Asala Moussala na ye. Kamere, il doit être jugé. N'a pas fait réel au Bakangi nango. Et après, il va purger sa peine na Katia Congo. Et après peine ouana, 13 ans. Il faut peine à la sévère pour que vous ayez ça la marchute. Même si vous avez Simbongo, abeta kaka boloko. Nga na pesa peine. Ceux qui sont procureur de la République habitent à 13 ans. 13 ans. 13 ans après, va refouler parce qu'il n'est pas congolais. Il n'a pas acquis la nationalité française. Pardon, la nationalité congolaise. Miguel Niema, Solo la vérité. Bienvenue sur 3W Solo la vérité. C'est votre humble servante Neme Bolingara Mingi Naomi Midon Kalunga, comme on dit à Pasteur Moïse Ndié, la réserve de l'éternel. Le bas fanatique Nyonso, au Balingaranga, au Tozaki Nedon la Congo promo. En tout cas, vous s'abonnez à ma solo des Awana, Solo la vérité, chez Miguel Niema Papa Ngelingeli, depuis 0033. Miguel Niema Papa Ngelingeli, Solo la vérité, les Kangi Basiti Nyonso, nulle part ailleurs. En tout cas, vraiment, les lots, toujours dans le bar actualité, ils ont bougé, ils se photos. Ça la peau ils ont boulot na biso to lingango mingi mon boulot te le long fort donc ça yango to c'est l'homme soute po yango ndi muto to sala biso na moment o nanu to za la bana o mimi do o bine no suboye en tout cas na sengi ba fanatique nanga bo s'abonner massivement à wato lobela nyonso sauf politique en tout cas politique de to retoucher te mais o etali mariage on a posé que ça mariage na yo anniversaire na yo matanga o sala émission ba comédien ba pasteur ba docteur ba prophète en tout cas porte ezaya refongama numéro nanga yango wana bo contacter nga bozwa nga moko Naomi Bidon avant na pas d'émission lelo na yambeli bino VH mo voto toujours quand eto loba na Luanda azana biso vraiment awa utaki miki la poto aza awa
après confinement azonga ne poto mais lelo na sali bino surprise bana tu ya poto bana Kinshasa bana Angola Brazza partout ba obayebi acha mo vote le to beta no makambo etali mokuna tolongwe na mokuna tokeno na politique moi mukie et pas y avait na biso vita camera o azana kati ya prison to beta to toucher moi makambo mikie na ve na biso acha mo vote expliquer biso non pour Congo za ya biso Congo za biso mboka na biso photo bundela ngo tina suka Congo fe longa donc so totali na Congo to mona Congo na biso na richesse belé to za na ba diamant to za na ba cuivre to za na ba cobalt to za na mambe belé ba or mais to yebo sela mboka na biso te biso bana mboka to zoki mboka to ke kuna ba mboka mususu bazo sakalela biso bazo bomo biso loka ba nyama et pourtant biso moko bana mboka photo za na mboka to bundela mboka na biso ta musika mais to zo bundela na musika elongo na nzambe na pesi merci na ba fidèle nanga oyo balandaka biso na musika pena pene et na bandi na ba sponsor ya émission nanga Paulo dos Santos les guerriers na moni bongo vena biso de Chris vena biso Paulo dos Santos na moni bongo susu Ben Wili les Gabonais balobi garçon Silim papa Silim hein ya solo vraiment mbongo yende mbongo ça la game pour ça donc Ben Wili les Gabonais na pêché mbote place aux ali Béatrice Soaz maman Mouilou ma copine pouvait masquer dedans fille ya solo $, Kwanza balobi so lingozo roman bokitali ya solo bopemi ya solo c'est Béatrice Soaz ne bomo na kaka contrat auto ça vraiment na kati ya maison na ye ya o atonga bila ba dans la maison à couture donc so boza na posa bo tonga ba veste ba chemise bien ba robe bien en tout cas bo hésiter te boya apa Béatrice Soaz ya lidi maso se lukama kambu ya geta longa nzala bajo na pesi bino mbote pourquoi pas donna bwebwe do ba vena nga ya sele manzombi boza tellement ébélé donc bana poto na la bino fort Emmanuel Zidane Kosi depuis Londres le jeune producteur bamboto no yangwana pourquoi pas Paolo Tudilou et Tata Kibokolo en tout cas boza vraiment ébélé hein bo zapete bo s'abonner kaka toujours na zolo ba bo s'abonner na solo la vérité chez Migenier ma papa ngeli nulle part arrière no ya bela bino déjà vi nanga acha mo photo tozali na plateau de Christianim papa na Brandon balobi umela mobile mora solo la caméra solo la image de Christianim Montréal kalakalate les fans et moi c'est déjà et kalakalate to bali ça déjà kalami te non la tali puta botata moi si mais là bino fans ba fanatique nanga de Chris azo bende la biso image poto za vena biso acha mo vote bonjour Botard VH mo vote bonjour Botard de Naomi Vio Solare Lamba Lamba za na kati ya makila nanga donc mituka mapangu boya nango ba immeuble elobelanga eloko te yoga elamba ngai elamba kaka muto ya yebiasha amunanga à travers bilamba po moni ba biloko ane ti bandaku ba yebaka ngote mo eta to kuta ba fete okoza ba immeuble mais soza mal habillé à acha olia yo comprendre donc là penza mais il faut ba pega ce qui peut OK fait ils ont ne siko la tema mais donda couper contact masolo bobeta kawana masolo tala leki yoka so masolo bino bobeta kawana eza yango te muto asali 44 ans na poto ça veut dire une opportunité yo so mandako c'est ka na bandako omoni mundela eratate tozote poto lobelaka et pas mundela na ba vie privée Congolais kansaka soka sominda kunde vie bongi soko sominda ba kinga sani ba masina ba komini musuto tanga komote olobaka na somanda ponga na kovanda ba komini wana te na plus respect vous comprenez alors le peto le bela le to na maso mususu VH na bona ko tumbola o place na tumbola ko ga moi mukie Paulo dos Santos les guerriers pourquoi pas vous avez vraiment tellement belé hein la bino vraiment fort la bino ya makasi ouais Ben Wili les Gabonais tout cas nzembo ba yembeli na ebité et ça vraiment cano VH yoza mona mboka Margato botami na province to lobame oza mona mboka oza na makila ya makongolais le loso vandi pena na mikili yo mozo tala mamba Kinshasa wana esala kono ndenge nini osantaka ndenge nini côté politique nde ba omemela mboka bakonzango esala one na zobetelo lisolo moko e kosala ba congolais nyoso passe wa mokolo moko nakendeki Allemagne
Alors, tant que tu es en Allemagne, tu es en Allemagne. Mais tu es en Allemagne, tu peux un passeport. Tu as un passeport, tu as un passeport, on est à Ayuti. La vie, passeport, on a Kangata, on a Zagijan. Si on a Koli, et Koli peut na fungwa ma peut trop na Kimune. Ba junga na Katiaka, Bambi l'allemand, ba Sambi Singa, ba moi peut que na répondre na ba question. Ouais. Ba moi que na ba français bien. Donc aza pena mutu avanda na France. Ba ye ba tikina na mbi la France, ba bino to kangi muto yo. Comme la frontière en fallback, les à côté à Strasbourg. Tant comme Singa il pas un inspecteur de police, où il y a quoi attendre, il y a pas y réellement, nazar français ou nazar mukandate ou bien na falsifié mukanda mutu. Tout ça, il y a mon ipenda betibas, a mon inga pena bimi, abino ils appellent yé. Alors bien nga ilo comme en français. Tous les Congolais basent en considération. À l'époque où j'ai suivi l'interrogatoire, je n'avais que 28 ans. Ça fait au moins 34-45 ans passés. Tu es originaire de quel pays? Je lui ai répondu, je suis originaire d'Isaïr, à l'époque. À l'époque, oui. Et sa réponse a été quoi? Votre pays est immensement, vachement riche. Bino ba Congolais beaucoup yaka pas même na poto. Oui. Parce que bozana mbongo, bozana nyoso, bozana diam atangela nga même ba richesse wa minéral na biso sous-sol onga na yebiti. Abi je vois pas pourquoi boyaka pour galérer na poto. Et depuis ce jour-là, j'ai retenu la phrase votre pays est vachement riche. Alors, mboka na biso, nga na vanda na poto. Kongo lingaza mboka moko ba futaka bato ba location familiale. Si si. Ba maman ba bénéficiaka hôpital Ofele, le roi poto, le roi Paris. Tala mboka na biso lingaza ndengwana. Aye ko qui sa phrase tant que la richesse là, eza na ba richesse dont on a besoin. Eza na kati ya Congo, tokotika bino tranquillité. Parce que nous tous, nous vivons grâce à la RDC. RDC, c'est la gâchette de l'Afrique. Oui. Ce qui va déstabiliser RDC, l'Afrique va déstabiliser, y compris l'Europe. Mais, bateau tout tient à pouvoir. Franchement, aujourd'hui, nous avons un mécontentement dans l'AI vis-à-vis de la caméra. Caméra fait quoi? Caméra aza moko na biso. Yo kana yebisa yo. Mwana mboka pe a participer pe na mboka. Aza mwana mboka te. Oyebi na biso terme moko. Nzete boko ko bwaka na kati balé. Ata santa yo komangando te. Vous comprenez? Caméra c'est un réfugié rwandais burundais. Aya kobota mana Bukavu, papa na sengi azala réfugié wana, aboti Cameroun wana. À l'époque, droit de sol est à la quitter. Ou aux Congolais de souche, ou aux étrangers. Cameroun attend la classe. À 6 classes. À quelle université? Bah, si bourse d'études. Na Combo ya Vital Cameroun. Ça montre qu'il n'était pas zaïrois à l'époque. Parce que, biso à Tabotami, tango ya Mobutu, tokoli tango ya Mobutu, Mobutu monta azaki na prénom. Yo yo kozwa Naomi po botami Mobutu asaki, alinga kende. Yo botami na 92. C'est-à-dire, après, Mobutu a tiré 5 ans kende, yo botami. Mais ce batali pe de identité na yo, yo botama kana hôpital, ceux qui, yo botama hôpital yini. Nga botama Kintoadi. Na Kintoadi, okomona koza na prénom te. Naomi, oye kozokisa komona o après. Nga na kozokisa prénom na kuna na poto Yves pour na zui nationalité. Alors Kamere atangaki na classe kombo ya Vital Kamere. C'est un étranger tout fait.
Camere a couru comme ça la mabé à salité. Osa dire cap. N'est-ce pas, il y a 15 mois, au Yibi à niveau 0. Est-ce qu'il y a bandi qui a il y a président Fachi ou Abandaki qui a depuis il y a ex-président Nabiso Joseph Kabila? Non. Makaboya Kabila, il y a Zaki président Sénat. Azaki n'a pas de limite. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Toujours le Bela na minute où Naomi est là comme une jeune fille. Vous comprenez? Naomi a comme une jeune fille. Alors, problème est amis. Tant qu'on a commis dire cap. À ça, le mariage na Madame Nabiso Amida Chati. Oui. C'est normal. Si on a balé Amida Chati, malédiction, on est outil pas Amida pour Amida les camami des autres temps les camami Victor Caméra. C'est que Amida a même Victor Caméra et Poka pour les loba kangaye to comment? Non. Ezaki na kati ya mutu na yeke. Il faut na yiba. Na kati ya mutu e Victor Caméra. Vital Caméra que les jours oyo peut-être na ba kanga na kena mbongo ebele. Mais qui moyi pe banda kala. E banda kala. Oui, na politique moyi pe banda ko yiba kala depuis kala. Moi na mboka ayiba mais étranger te. Maman tout ça là quand même namour ya mboka na biso. Vous comprenez? Les loso qui ko yiba na ndako na bino baboti yo. Papa atamso azongisa motema sima ke muyibi moka uti musika ye ko yiba. Et ça passe. Et ça passe. Caméré, moi je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Moi, à 33 ans, Houston mon vote. Attendez que la camarade dans à Paris 20e. Mais quand tu as Kouana, à Kouti Caméré, na Amida Chati. Pardon, moi, je ne sais pas si tout a botama la pota, kola na pota, keno ki chassate. Comment la caméra a boni moi na camarade ba côté ça dit moi na kolonda koana. Atuni bango na ote o moi na biso o camarade na ye. Ah d'accord, bon fanda wana, vous voulez boire quoi? Voilà caméra poser une question. Peut-être on me la kaka oyo biso to kutia. Ah bien vraiment, je suis vraiment très heureux de vous voir parce que j'aurais besoin de vous les jours J. Yo peut sans réponse. Nana tuni question. Yé atuni bango boko melani babi kaka o bosombiao. Mabi aza na sengo ya komona bango parce que à cause on a besoin de bango les jours J. OK, ozana posa na bango. Bon les jours J ligolo bani. Aza komona musika na répondre qu'un jour à kokoma président en 2023. Ouais. Voilà son souci c'était ça. Alors Caméré n'a pas demandé la nationalité française et pardon la nationalité congolaise. Il n'a pas droit Yako postuler pas comme président de la République. C'est pratiquement impossible. À 5 nationalité, rien du tout, rien du tout. Il y a 5 nationalité, le Kabila, président sur Kabila, il n'est pas étranger. Il n'est pas étranger. Il impose qui biso. Oui. Si bon so il le caméra, c'est comme il peut caméra. Congo tangwana tout ça qui na biso. Mobutu tangwana na biso, on était un peu aveuglés. On parle de la politique. Mais sur la génération, on parle de politique à mon côté. Même moi, je n'ai jamais parlé de la politique. Mais puis, tu es là qui tu es là Mboka, Kambamboka, Banamboka, Bakambamboka. Et le président Fatia Koti a jupe Mouninga Naye, Toro Banding, il parle à Nilobanini. Est-ce qu'il y a là qui a vu à président Fachi va travailler dans le cabinet, va travailler dans M. Nabiso Kamere ou est-ce qu'il y a obligation au Kabila à penser que le président Fachi va travailler dans le cabinet? Le Bango ya ba Rwandais. Le binga ba Rwandais, ba keno kuta na Kenya. Na Kenya kunende baba ki Kamere a ko travailler dans yo. Vous comprenez? Ba imposa qui est. Ba imposa qui président Fachi. Fachi. Mais Fachi d'après la monnaie sage accepter quand même. Oui. Mais Baki et pas ni ba kosuka. Pas you mati. Oui, Fachi ça maïle. Ah moi na photo. Oui, moi na photo attaquer à Koli. Ngana vandi atoko vando le ma comme 10 15. Mais na yeba ka kokoshi. Mais na ça semblant le quoi na yibité. Na bima pena zoba mais na yebi ko zo kosanga. Mais en dernier minute pena moi ni que non azaki ganga film na yibo ta ali kamu za ko zo répéter on le shooter.
Vous comprenez? Alors, le modèle où il y a Ibimbongo, neveu na ye, comment il s'appelle? Daniel Massaro. Massaro. Tout le monde est dans un studio, beaucoup d'argent, dollars, belé. Mais non. Mais pourtant, à Kinshasa, bazole la nzala, babalabala ekufa, toza kutu autoroute ya malonga te. Et nous comme même moi, le baka na ye, et na ça la babalabala, à ça les côté. Nani président on a liboso connait nani? Kabila. Président ou Kabila. Kabila, à ça les côté na Congo. Mais na yo kaka bato azole ka Chine rambo muta salarié. Hein? À contrôler le Congo de l'autre côté, à ça de l'autre côté, tout ça notre autorité, mais notre pays est vachement riche. T'as là nos termes, ou bien Mindele Bakosa Bisso, ou bien Bazol la vérité. Mais moi je suis sûr que Bazal la vérité parce que Mbongo est un qui parle Daniel Massaro. Ngana Simba, on a été 100% congolais. J'ai l'accent congolais malgré les années que j'ai passées, des années et des années en Europe. Vous comprenez? Même Jésus, le Fils de Dieu, Azaki a accent, il y a Nazarien. Origine des Kota Nazareth. C'est pour ça que Kangaka, Oyazaki, ceux qui Paul Wakata Mutulitoi. Quand on va au solo là-bas, on a accent. Non, il y a le quoi Jésus. Nous sommes vraiment des Congolais de souche. Kamere modèle ya Ibimbongo na 15 mois. Na lobika l'état sala musala na yo. Donc azalaka na prison mérité prison na ibolo prison wana, ça dit l'état tout ce qui est à la justice est à la indépendante. Asala musala na ye. Kamere, il doit être jugé. N'a pas fait réel au Bakangi Nango. Et après, il va purger sa peine dans le Congo. Et après, peine 13 ans. Il faut peine à la sévère pour que vous ayez ça la marsuité. Même si vous avez Simbongo, abeta kaka boloko. N'a pas fait peine. Ceux qui sont un procureur de la République habitent à 13 ans. 13 ans. 13 ans après, il va refouler parce qu'il n'est pas congolais. Il n'a pas acquis la nationalité française. Pardon, la nationalité congolaise. De l'autre moni, Bambongo est bimi sur belé. Donc Bambongo est bimi jour au jour. Na compte ya bana ya Jibem Piana Auto bengi mwasi na ekamere to moni ba daida ba soraya kuno donc ba compte moko ba mbongo moko to moni na ba compte na bango to lobi biso moko to souffrir malgré tout ba daida baza ba sœur na biso baza bana Kinshasa mais mbongo wana o caméra zo pesa apesi soraya soi-disant et l'équipe vraiment tellement belé et l'équipe belé tandis que Congo wana zo singa makambo belé bana mboka pasi za makasi na mboka courant pasi mai batu bazona na difficulté mais ba konza mboka na biso bazana ba mbongo baselela ngoka pona bana na bango ba bien na bango to pona peuple pe ozomona batu sont des étrangers basalela ka Congo te c'est que Kabila pa yebaki na ye déjà que na tie caméra wana pona mbongo bango yepe soki nani Kabila. Kabila. Te kombo na ye pendaza na kombo na ye. Joseph Raisi. Te kombo na ye, vrai kombo na ye. Hippolyte Kanambe. De son vrai nom. So benge Hippolyte akotourner po eza kombo na. Ba kimaka kombo te. Nga so benga chamo voto na baluka po eza kombo na nga. Mbila okanga biso na poto ndeni. Abengo na kombo ba benga kayo. Chiri chara tango ba ye wana. Tak. Akangio. Mais na mukana auto so boka na ko mususu mais ba yebisa que de son vrai nom c'est Chiricha ba yepe ba kangio omoni kamera ndinga zawana azali motema ya Kabila Kabila tchaki wana pour déstabiliser nani Fachi mais Fachi azalaki prudent mais quand on va comprendre que bateau va première Fachi, bazo aider, ba massacrer ba bonyoso. Oui qui Fachi a sur tout bateau tout va kufa. Au moni j'ai ba ben on banani.
batuti pawa basalaki pona basilisa nani jeune président na biso alors ngana biso kutu comment les anani président na biso Kabila Fachi papa kokota makabu wana te tika justice ça la Fachi aza ingra bwakisi muninga soutenir ye bazalaki na ye Mobutu atikaka eketebi tango eketebi ba ka mongo ba ke do suma avion azaki proche à Mobutu akola kutu na lopango ba eketebi vrai ou faux na tikaki à côté prison à côté de prison il a payé toi ba ka souvi à eketebi te azaki ministre des transports. Moi j'étais encore jeune mais ba million mutu na yibaki Mobutu abio ba yibaka muke otiki pendam. Mais il y a tout. Bon, ici, salam salana. Le lobby na poto, to moni ba combattant, to lelaki pona mboka. Kabila kabanga longa Kabila kabanga longe, Fachi e kokota. Boli ko pesa Fachi tenter à travailler quand na moment où muke Fachi akoti, bolingi maramunyo se changer. To mona masango ekita to mona fufu kita me Fachi atina nu akoti na sel non ba nete. Bana poto, bokanga miziki, bokoma kombuye batu, bokoma kofinga, est-ce que vraiment non, au moins, bato balongoli Kabila na pouvoir. Ils ont beaucoup de premier. Yenda longola yi. Bon bokechu ya bundila rara. Yoka na bisayo. Na tango wana akite Kishasa. Wala mbote. À combattre China Rambo na binana pendant 15 ans bokechu atika été. Papa amoni peut-être a commis cette contre mire. Donc moi Soussou a changé ma camarade à la que bijabi. Natango wana Fachi azalaki pembeni ya bokechu. Oya solana bokechu bino boyebité. Mais pire bokechu bali akasemoul bas ensemble. Mais Massa tanga comme président de la République. Na obino bo sololaki Massa kena ndenge ba atengami. Bokechu omoni opposition ezaka na Congo te. Opposition ya wana eza na poto. Ba bokechu wa yambo ba eso ba nani soba ba ni ba toi tout ngambia soba OK pas besoin à Paris au coup de Guy Gérard au coup de commandant Masombo et tout bangonde ba telemelaki na ba ya Londres na ba ya Paris na ya Belgique na ya Allemagne ba telemelaki makamona à tel point que communauté européenne ba monaki non ces enfants ils ont pleinement raison. Il y a encore ça sur le troisième mandat. Puisque tu n'as rien fait pour le Congo. Tous les autorités montent dans le Congo. J'ai sillonné l'Europe, j'ai sillonné le monde. Natambola ba continent nyonso. Namona bamboka. Au moins peut-être que bamboka village. Mais bazana babe on est national. Et donc national il y a monene bozo kende. Ils appellent un péage. Mais à part ça, autorité peut les allier. Au moins, la nationale, ça veut dire que tu as là sorti autoroute. Tant que tu as autoroute, péage, au fouti, au leki. Bon, les autres côtés, il y a gouvernement. Bateau, autoroute, c'est nationaux. Mais une partie en Bongo, 40%, il y a besoin de et qui n'est pas content. Talanga n'a contribué avec la Katia Poto. Le peuple va foutre chaque mois, 150. Nous avons contribué à $150, $150. Mais, côté, attends, papa, monsieur le procureur de la République, avec tous les respects que je vous dois, Sambi Samoutouana n'a pas fait réel. Oh, inculpé, il faut vendre 13 ans de prison. Bakosenga pété biso to beta ba boloko ya ba beta 10 ans ndenga vandi wana vrai ou faux azali apona ni boloko mtu eloba ke bari fulé aye o baza wemba chirichara mutu ya Paris yo zaki do mwana mukesi oza mutasakana mbongo na poto mais mona e ba fani bo mona bilili ya chirichara vous comprenez abeta 10 ans plein na côté à Rouen kuna pour asalaki makambo à reconnaître makambo na ye
mais abeti boloko peine oyo bapesaki ye peine exemplaire pas ongela kasute babwaki ye nga moko yanga na oloba te mpe bilobele kosala donc ndenge eza na camere il mérite la prison ati koloba ke tozaki ebele bani non de cas ezaki ye akomofuta baninga owana oyebi na poto so bakangi yo moko ozwi komba ozwi Sergine opesi boye bakombo nyonso yo opesi oyebi kobiyi balance alors jugement na bino ekowumela mingi leta baluka Sergine bayeba makambo ye asalaka ekosenga 2 ans baluka yo ekosenga 1 année c'est-à-dire yo moto oyo okoti bakangaki yo okofanda ata 10 ans na prison leta bazwa badefo na bango nyonso basangisa baya kojuge bino bokende prison bino nyonso Camere aza traître ndeka bobenga ye caméléon un vrai prêtre ndima likambo na yo oleki otanga bato oyo te ezalaki kazati oyo ezalaki kigandi non ye azalaki na influence sur bato wana eloko bajuge bazoyeba te aza na milice na ye soki lelo omoni ndenge na oloba makambo na ye boye soki azali na kishasa milice na ye kolukanga mpo ebomanga vrai ou faux vrai alors quel pays eloba ata bokesu mboka ndenge nini wana toza bato ya ndenge nini soki tozotikaki bato mosusu oyoka mpe bakongolais bazoba ono batika ye ndenge nini moto ayibi mbongo bobini ozokufa nzala moi ici quand je suis là yokana yebisa yo bino bosilisi baklasse na Kinshasa mais babulo eza te mais ngai au moins natangi classe nasala nalingi bilamba nake kota bilamba nalata bilamba cher ozomona mais yo olatango posa na poto so na kini ano ngo latango voilà kasi yango tozoloba te donc biso tozobundela nde bino voilà donc jo wana akende prison. Merci beaucoup d'avoir laissé plaisir et salut plaisir. On va réfléchir sur un bon. Et salut plaisir de Papa Midon Nestor, Bijou Pongo, Narlin Sikankou, Junior Midon, pourquoi pas Rosette Midon. En tout cas, vraiment, vous avez bisoté, vous allez vraiment le boca. Ma vérité, via mon voto. Est-ce que vous avez un problème là, Jean-Marie Kassamba? Jean-Marie Kassamba, makambo ya leka na Kinshasa wana. Et c'est pelisa biso bana poto te Kassamba zalaka na biso. Vous comprenez? Kassamba na ba diplôme te. Yazala journaliste. Azaki un consultant. Azala diplôme de la journaliste. Je te dis la vérité. Ouais. Ce bateau Jean-Marie Kassamba abimisa ba diplôme na ye akobimisa ngote. Aye abeta ba leo nazala ki boye na sala ki boye. Bon liboli misanga asa muluba. Aloba même que vous savez que je suis semblable na China Rambo. Akota kana ba lokuta ndenge wana ki yaza photocopie ya China Rambo. Et les loyaux, mboka na biso échangé. Tu as volé. Tu as urgipé ce qui ne t'appartient pas au loi balokuta. Ceux qui bazongi na radio ou yazaki ko ça na France. Ba ko bisote yazaki journaliste. Attention. Un consultant n'est pas un journaliste. Un journaliste oui. Yozanani, chroniqueuse n'est pas un journaliste. Oui. N'importe quoi, les chroniqueuses vont aller les caper dans la télé. Mais ils ne sont pas des journalistes. Oui, oui, oui. Kassamba n'est pas un journaliste. Et Ngaye, ce qui dérange à Ngaye, orgueil ya komanango. Il parle mal de notre pays, on dirait comme ceux qui y azali frère ya Kabila. Yozawana pona masse. Mais quand on va tala boyeza boyetala eza boyeza boyeza boye dikamunenzela mboka na yo etambola ezonga puisque nous autres on a aussi besoin de rentrer au Congo. Mais tant que tout monde a vie sociale les Congolais a bien été, il n'a besoin pourquoi? Dis-moi. Kassamba, il mérite télévision et on a bakanga yango. Vous comprenez? Télé 50 ezali pour na ba Congolais télé 50 ezali pour na ba Tutsi. Power. Vous avez Kassamba, bon, on a été président de la République à Tchèque-Moussapi. Ouais. Pour Nanga Fati, quand la télévision, on a soit nous avons moins à poto le colanga. Aux frères Nanga, Toyibadi, quand la télévision, il y a moins à Mbaliwana. Luka Bapé Soba diplôme, il y a qui journaliste.
Pour il a vraiment qu'il y a un journaliste. Il y vraiment journaliste. Un consultant n'est pas un journaliste. Il y a un consultant, il y a la télévision. Etienne, j'ai oublié les noms. Etienne, on a détruit le Congo, Congo, pour la réussite, à ce moment côté on est sous bois. Vous comprenez? Les cas, on est sous bois. Moi, je suis des Ivoiriens. À ce moment, maman n'a pavillon. Est-ce que le salaire n'a pas permis à son pavillon? N'a pas tout. Un cash. Au moins, il faut balande la bango justice, vous allez indépendante, balande la na ba kasamba wana. Ba bien ba somba. Kasamba. Gouverneur comment Kimbuta. Donc ça vraiment est belé. Voilà. Bango tout il faut pas passer la justice, ba expliquer biso. Ba mongo ba somba banda ko na Paris. Baza est belé, ba kombo la bango ça on te tanga bango on se va. Na lobi ata na tangi kombo na mibale. Kimbuta Kasamba. Na Kasamba, ba ko monsieur Kobima. Et monsieur est silité. Ça ne sale pas na hôtel na sala côté monsieur. Donc bato wana ba détruire mboka na biso pour na ba bien bonheur personnel. Bazo on a pas si à petit peuple était. Mais biso ba boke tu wayambo. Yo kasi boke soka linga ki mbongo nde bato ba politique ba saka mbongo. N'est pas la vie meilleure collègue. Mais baza bato moko mabe. Tu vois, il faut ba payer des ballons vivants, ba payer ba mbongo ba yibi na Congo. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci VH, vraiment la question, merci la belle émission vraiment ya mokola lelo en tout cas, toza vraiment kaka na makambo ya kati VH to moni susu mukuna, pasteur na biso mukuna évêque mukuna ba publier makambo belé na voiture, azo passer rapport et tout, ba lobi Kabila za na tima makambo na poto monaki évêque mukuna azala ki vraiment na Kabila, akumisa Kabila makambo nyonso elekana Kabila bien. Kabila kolongwa na kiti ya bokonzi kokota président so fachi lelo ko makambo susu mukuna ko finga Kabila zo mérité te Kabila boyeboy lelo to moni ba publier mutakala ya évêque mukuna pona yo na kati ya mutema atake mutu atake mukuna pe mwana mboka esali onengeni. Question vraiment question trop pertinente. Quand je dis ça parce que tango Kabila ye ko détruire mboka. Bato azaka entouré na banani. Na bato lokwa ba évêque mukuna wana. Ouais. Mais quand évêque mukuna wana ba yibi mbongo ebele fatia yibi apesi bango donc Kabila ayibi apesi ba mukuna ba kumisa ba sa tout mais il faut avoir honte que mutu oyo a servir yo pendant 18 ans, pour allonger mon konzi, il a changé, au commis comme le Bamakambo, il y a le Kouta. Et puis, il y a le sale. À comprendre que les Congolais ont voté le matin, il y a un éveil patriotique. Tant que ils ont visé le poste de président de la République. Si ce n'est pas le poste de président de la République, beaucoup ont visé premier ministre. Vous comprenez? Ils ont bataillé le sale. Na kati église Jésus a le bail lokomoko après ngai basakola lokuta bakobima so otali ba pasteur congolais nyonso tala lelo Kinshasa ba veni nyonso akini ba église etandama si ngana zalaki fati ba église nyonso linga ekufa eza business na ba mama mususu abna banda tongo ti atiki bana na mbali azaka na église. Moi, $20, je vais aller pondu bana balia, ake kopesa mabonza. Pasteur, bakara danger, banini. C'est-à-dire, bamukuna wana, bami yibi. Au moins, nazana, soukana ye, avec les prisons, soit que prison va bomaye. Au moins, tout y pawa. Bakoti sa, ba informateur na bango bati na kati ya Congo. Ba tout y pawa, bakota na Congo. Bato chipawa bakota na Congo Brazzaville. Ba metaki kokota na mboko nini
Et pas Kabila Outa. Na province. Et pas Outa comme Tanzanie. Bakokite. Tanzanie a repoussé Bango Abomé Belé. Mais na Congo, on a fief na Bango. Tala ba généraux, plus de 568 généraux. Bazaba Rwandais. Et Bango tout batouti. Basalaka armée wapi. Est-ce que Bakende qui na Lulabu na Kananga na EFO? Non, pour devenir officier militaire au Congo, il faut passer par EFO. Ils ne sont pas passés par là. Ou bien, au Kenya, le colonel Martin Passi a attaqué l'école royale des cadets Nabiso na Belgique. Voilà les officiers que Mobutu a formés. Ce sont des vrais soldats. Aux hommes. Mais les loyaux, bawana ba wuta wapi ba wonyo soba généraux, tout n'a pas ya salaga de soda, boyebité. Mais il est général pour les plaisirs bâti na ba Rwandais wana. Pour mater le peuple congolais, pour les Congolais, pour ça, mieux sommes pas Congolais. Pour toi, VH, votre faute, pour tout ce qui s'est été, comment j'étais dans l'émission, pour toi, pour les Kambouya, papa Nabiso avec Mokuna, Lilo Bakara, moi, Souka, Yaroloba, Azal arrêté, ou Batika, Balimbisaye, pour le Bikabila, Zana Simamarambo, et tout, pour Nayo. Pour déjà tout le monde, le roi, il y a un il y a président de Fachi. Ah bon, Namboka, Tolimbisaye. Aliaka, tant que c'est pardon, c'est qui pardon, tout tikaye. Voilà. Il faut avouer et à moitié pardonner. Tout tikaye, mais papa, bima na bakambouana la politique. Yo za mosali anzambi. Bima na yo. Tikayango. Merci beaucoup, merci vraiment VH à mon voto, VHP azaye morote, hein? Tout ça pena mutumoro otoyebaki, obayemba babwaka. Azaki pe na poto malheureusement makambo kabino moboyebi tozo côté par une émission bomona que la surprise pour na bana poto. En tout cas merci na bino nyonso botali biso bolandi biso partout na monde entier wana VH to telema oko benda invité ndeko na biso akota po bana poto ba monde lisusu bana mikili bato ba monde mwa kala tozani ana kata Luanda vioko benga ya kota déjà vioko pusana. Bana mai, bana poto à Tongo Tongo, autocola na poto, tout quand ça les années 77, si l'élo. Bon, pour avoir baya si kao ba comprendre 77, tout quand ça banda 77, à partir de Banyarkos, Jacques Moulele, l'enfant mystère, Nini, bana poto à Tongo Tongo, biso bacha, Chiri Chara. Il toye ba mak manager toye koya groupe na biso to bo sanité mouvando azaki pena biso ba ba mouvando te comme nani Yula Boss yango wana mingi batuna ka Chiri Chara akende wapi lokola ngana tambola ka trop na voyage trop j'ai découvert là où Chiri Chara habite. Il est actuellement ici à Luanda. Je l'ai retrouvé. Nous présenté Vino Chirichara. Yeah. Ok, bana poto, bana grand frère Béazi. Bana partout dans le monde. Botard de vie. Botard bonjour. Botard bonjour. Bonne santé. Santé qui tourne. Ah ok, tout le monde souvé Chirichara s'est présenté dans Batunayo, Bazolando partout dans le monde entier. Ouais. Bamassa. Les Anglais n'a toujours na page, n'a toujours en lure, n'a toujours jeune premier. En tout cas, on a sepelé trop pour nos frères Nangai à Chamopoto. Nous avons salué tout à découvrir une place na Fandaki. Nous avons passé une émission pas ya petite sœur Naomi. On a sepelé vraiment trop comme on a bien tout, koyo kabino tout beau kangai pe bomo nangape et ça vraiment genre. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Bana poto, bana partout dans le monde. Quand Kitio VH Avandi, vient de biso pour vendre poto développer ma solo nae. Veko zonga na yo, bana poto da ba monio VH to comme ne biso pena ko chiter na émission lelo, ba dédicace na ba oya yo po mbote zanga raté ya talarara. Bon pour ba oya ngai. Ba mbote na ba oya. Na ya kana bango. Oyo pena salanga plaisir. Donc liste pena donc. Listing nanga yango yo. Numéro 1 Washington, grand pays. Nakatia, Munich. Les Munichois, Washington, grand pays, Bambo Tebele. Simo Goms Bamba, l'homme à 3 noms.
nakati ya Switzerland. Biga Ntsumbu nakati ya Bienne, toujours nakati ya Switzerland. Laure Godard Kwanza de Full Mikiliste nakati ya Grande-Bretagne oyo babengi Londres. Brice Mpangi grand sapeur nakati ya Paris pe na Londres. Asaka na Paris l'air mon boy. Simon Bongo wana kutu ele Kofi ele boyebi. Simon Bongo na Londres. Photocopie à Kofi Olomide. Bon, après il paye Diego Cao. Moi à Londres. Bambote Ebele et pas Yozali. Djenga Samuel. Bambote Ebele et pas Yozali. Mon patron, le maréchal Rive Kono. Na Sandrine. Bambote Ebele dans Genève. Bambote Ebele, merci VH mon vote so tobito landa ba liste o to kolala vraiment awa. Merci na ba fidèle, merci na ba téléspectateurs nyonso oyo bolandi biso na solo la vérité chez Migeni ma papa ngeli toujours kane la lobara. Bo abonner massivement ba fanatique ya Naomi Midon Kalunga comme on dit à pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel. La réserve de l'Éternel. En tout cas, merci Nabino Nyonso. Bo s'abonner massivement. Tout ça na posta Nabino. Mote nanga lisusu pe merci. Na Paolo dos Santos et Ben Willy les Gabonais babi et bandeli pe suka les abino. Paolo dos Santos, Ben Willy les Gabonais, ba mama tout ya poto, ba mama tout ya Luanda, partout dans le monde entier. Na lingi bino mingi, je vous aime beaucoup. En tout cas, beaux apparatés hein. Na solo la vérité chez Migeni. En tout cas, des chrétiens nimi papa na Brandon na si ma caméra na pêché vraiment merci merci à tout le monde Béatrice Soise espace au ce moment na tout ça na cadre au ezeye maison ya couture quand na loba rosa po sorto sa chemise veste pantalon tout ba mabaya aza vraiment aboya chez Béatrice Soise maman moi c'est ma copine pouvait masquer dedans fille moi sur les rois sur la dollar sur la kwanza pamba photo États-Unis pamba toujours first class. Merci beaucoup. Emmanuel Zidane. Bye bye, bisous.